azui batu ya salite neti killer afana na selembao mutu to ayebi ke selembao eza place oyo soki osukolaka bien te bamayanze kozango te na makolo okompa do killer ndenga za journaliste moko akomi na Belgique Kofi akomi se na Belgique killer amona neti abimi na deuxième monde akamwa mindele batongo bazalaka nde boye da omoni ndenge za ko vivre bwembala mo buo sutuke komi na deuxième monde okamwa siko ba demo nde killer akamwa mindele siko na Belgique Kaliaza prince ba Kaliaza libata pena na Kinshasa parce que ana place fixe à la laté yaka bonde la batu yo bana batonga ba hotel aya pa team sikabengele ke na team sikabengele bombanga ata moi une semaine osoka pa akende pa vient na biso denzu moko bwazala ka soki na première ri akende kuna denzu na bombe moi une semaine afifa na vie bien te soki ba jour ana muto ala lycée na hotel azate akende pa Kisinjora ba comme seneti mwana musala ye fasukola basani anjora so ata la condition de vie wana ya kokoma mwana musala anjora amona kite condition de vie eza pasi yango mona atika ne na poto la Kofi ba makelele bele ba fingela pe Kofi batume bazwa chance wana te deux chance na bango eza moment na bango donc Kofi asali ka devoir o batu baloba Kofi mema ba journaliste te mema ba porte-parole te alongoli ka devoir wana une fois pour toutes amemina ba porte-parole na ba journaliste donc Kofi asali loko moko ya bien Kisinjora pa otaki poto na héritier peut-être Kofi atali alobino Kisinjora otomo na poto tikana mema pe bakali c'est ça non Kisinjora na jibe ba soli na bango calme azamwa na wenge ba sali réconciliation c'est tout. Bon, côté la santé na ngandenge naza déjà tokozala na conflit na Bosaka te parce que Bosaka a ça l'émission après émission azolia Thompson o mama Kalingi na coin na bandunda restaurant ba madeso restaurant ngana otolia ba biloko bele poto ba biloko mundele na comprendre te ba mélange ba solution bampuku kutu o ba na ba parler abatu po ba lukata mo bambumalo sekoi bapuku wana no ba yakate po chez Mosaka ta puku alekaka te donc Mosaka zana nyama moko kaka bokolaka na vinai depuis botama nyamaka moko o pena Mosaka lesaka bien Mosaka nyamana pena soki alia tondaka bien ezaka ngungi piano yada la voiture là est-ce que ngungi era lala kangungi ya bende mo makila zu de la patrie ke o moins ndengo boya ko lesa bana yo biso to lia makila nako ngonde ni saisa ya regreta fort a pesa pour ani parce que ya ebisaka bi pesa na sala base na prouver pena jibeke yo za na mbongo mais oui il a coupé son ndenge ya prouver jibeke ko tiola jibe. Voilà. Moto aussi Messi leader touche. Merci Missa leader touche. En plus Alexa batu RAV4. RAV4 wana eza mbongo locataire place à ton studio à ton boutique moko na lupango wa famille. Locataire ana po pesa mbongo. Ça lobino comme au sengi garantie à 25 mois. Ngana na garantie à 25 mois te. Mais na ko simbiso RAV4 mosaka bino simbisa nga RAV4 comme ça mbongo ya mwa likolo toyo kanaka na Baxelo ndazo RAV4 bongo. Okay. Yo comment l'État a senga bafuta garantie 3 mois, yo mosako senga garantie, vous senga mutu garantie à 25 mois. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France. 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur.
MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Duo des Stars présenté par votre humble serviteur Dieu Lomata. Donc, le lot vraiment, parce qu'il y a à boire et à manger, tout ce qui est bien à Makizembe. Naïndé vraiment sur l'actualité par rapport à Nini, surtout la Nini, Blanchard Moussaka, Takakie, le Lopeken Piana, mon droit de réponse à Mouké, à Peste pas, Batuto Balingare. J'ai dit d'abord un grand merci à Batuto Balan, la mission de Congo Révolution News. Là, je pense aussi directement à Michel Kombe, avec le Royal, à Fabrice Ndekani, au Forum Moulin, derrière la caméra. Pourquoi pas aussi un grand merci à Bruno Lubika, l'argent propre, la Bossante, Willy Mouchen, le seul et le véritable code mondial, à Jojo Ndaïmen, des avantageux patron, mon vieux, à Chico Lubanda, deux fois maître, na Bossani Yote Rodig Matin de Master, Yaziz Alukusa, prophète Izi Bokunga, Kodele, Nabatuto, Balingaradia, le Matababi, Lelo, Yaboire à manger, vos likes, vos commentaires, et ça, c'est énorme plaisir. Donc, grâce à Fabrice Ndekani, donc, Fongolab Solar, Sola, vraiment, na Ken Piana Makizembe. C'est à cause de la vie à galère à jeter. Donc, il y a une occasion à mon apôtre, à zone à sauter. En tout cas, Bakaline, vous avez une information. Tolali, Tolamuki, Natongo, Prince Bakali na Benge Boy, on a qu'un liège côté à la famille. Donc, moi, je suis hyper Bakali à Kimi. Donc, on a trouvé qu'il y a une normalité parce que tu peux faire un conseil. Na pesa un conseil, mon kofi à Pesivino. Bosom belango ne fils kata moi machine, moi caméra et permettre bino herbo zonga kin. Bosom belango ne fils que misala. Donc kofi azui batu ya salité neti killer afana na selembao. Mututu ayebi ke selembao eza place oyo. Et ceux qui ont soukola bien te ba mayanze kozango tina makolo. O compa do killer ndenga zana za journaliste moko. A comme na Belgique, kofi comme c'est na Belgique, killer a mon année abimi na deuxième monde. Aka mo mindele batongo bazala kande boye da omoni ndenge za ko vivre bombala mabu surtout que comme na deuxième monde okamba siko ba demo ndé killer akamba mindele siko na Belgique mais plutôt pas le ndenge système to répondre dire killer on dirait chiffre moi bima qui na ba pesa que les rambo pas mi mai na habite la pembeni killer a famille pauvre makasi killer pena famille pauvre ya na famille killer on dimi pena ta mutamona $100 za so ezala que famille na bango ba bona rata moi 100 moi 50 ndé killer a vivre na ba condition de vie à vivre te. Ya pito na okato question te comment Prince Bakali akoki mamutu oyo bande ko fingela ye lokola kofi mutu azo bilamba mutu ba pesa ba mbongo mutu ba fabrika ye et pas Koffi Olomide comment ko décevoir Koffi Olomide lelo Koffi Olomide azana souci aoki soni na koki ma Prince Bakali car Prince Bakali procureur Prince Bakali Koffi alingaki trop tellement bazala na killer amoni muninga akimi ye pa boule neti ba tele ba maître ba kengela yango moni ye pa za na shwate abito yakimi bale moko akimi ngana otikala na sala nini nde Prince Bakali akimi Prince Bakali azala na mo tension muke ya kozonga mais muta baby si pe na moral bien eza ndeko na biso killer. Prince Bakali aza libata pena na Kinshasa parce que ana place fixe à la te. Yaka bonde la batu ya bana batonga ba hotel. Alors ya pa team Sikabengele ke na team Sikabengele bombanga ata moi une semaine. Osoka pa akende pa vient na biso denzu moko boazala soki na première ri akende kuna denzu na bombe moi une semaine. Afifa na vie bien te. Soki ba jour ana muto la lycée na hotel azate akende pa Kisinjora ba comme seneti mwana musala ye fasukola basani anjora so ata la condition de vie wana ya kokoma mwana musala anjora amona kite condition de vie wana eza pasi yango mona atika ne na poto abengo be déjà mais sikoyo non tozo benga nati Ibrahim oui tosola chaque jour ngasko ngana tuna sko par rapport tout ça yo posa moto rumé na monde na biso ndenge ko fami maki Bakali na killer atiki Kisinjora pona yo est-ce que analyse wana Koffi abulaki bien place wana tondene bon quand même mutu ezala la chance ezala te po yo umela na mutu eza facteur chance et ana ba journaliste belé ba sela Koffi ba makelele belé ba fingela pe Koffi batu mais bazwa chance wana te déjà chance na bango eza moment na bango donc Koffi asali ka
devoir oyo bato balobaka Kofi amemaka bajournaliste te amemaka baporte-parole te alongoli kaka devoir wana une fois pour toutes amemi na baporte-parole na bajournaliste donc Kofi asali eloko moko ya bien Kisi Njoka apa autaki poto na héritier peut-être Kofi atali alobi non Kisi Njoka auti omona poto tika na mema pe bakali c'est ça. Voilà. C'est ça, mais sur actualité. Ouais. Actualité, tu as par rapport à Mosaka, Yona Mosaka, tu as évité qu'est-ce qui se passe dans Mosaka, yo inonde internet. Bon, côté la santé, na ngandenge naza déjà to kozala na conflit na Mosaka te parce que Mosaka a ça l'émission après émission azolia Thompson o mama kalingi na coin na bandunda restaurant ba madeso restaurant ngana otolia ba biloko belé apoto ba biloko mundele na comprendre te ba mélange ba solution yo bena ba kwenda futuka wana bena ça va mais Mosaka bien aux États-Unis déjà. C'est vrai que les États-Unis a poto te. Est-ce que botuna raté pourquoi ba benga Europe poto? Pourquoi? Babenga Europe poto po Europe ne coloniser ba continent nyonso to. Et coloniser na États-Unis et coloniser na Afrique. Siko yango to benga ngo poto. De ce muto ki poto faut kotaka na Europe. Voilà. Yo problème aux années parce que Mosaka Alexis va livrer parcellaire, mon belé alobel mon bakar daye. Mosaka zana na lupangu moko te parce que Mosaka ndenga zana de 1. Depuis bote matikala zota charge ya mutute. Azana na makoki ya kobokola ta mutute. Bampuku kutu o bayaka na bapale ya batu po balukata mo bambumalo sekoi bapuku wana na bayaka te po chez Mosaka ta puku alekaka te donc Mosaka zana nyama moko kaka bokolaka na vie na ye depuis botama nyama ka moko o pena Mosaka alesaka bien Mosaka nyama na pena soki alia tondaka bien ezaka ngungi piano. Il y a dans la voiture là. Est-ce que Gangungi era lala Gangungi aya bende mo makila de la patrie ke au moins ndengo boya ko lesa bana yo biso to lia makila na ko. Mais sur ça na car là c'est bien car. Mosaka na carte ana BMW moko saisa ya tambola na ngotro. Est-ce que yo confirmé bana poto lelo ke saisa inta pese mutu ka wana? Mais oui, saisa inde mutakabela so tali matricule suki na 04 eza mutu ka saisa ko tsa depuis 2015. Mais ça c'est mo lo baté azoli. Alors bango ndeni ni saisa ya regretter fort apesa po ani parce que ya pesa bi pesa na sala base na prouver pena jibeke yo za na mbongo. Oh. Mais oui. Il a coupé son ndenge ya prouver jibeke ko chola jibe. Voilà. Moto aussi misi leader touche. Mais simbisa leader touche. En plus Alexa batu RAV4. RAV4 wana eza mbongo locataire place atonga studio atonga boutique moko na lupango wa famille. Locataire ana po apesa mbongo. Esa lobino comme au sengi garantie à 25 mois, ngana na garantie à 25 mois te. Mais na ko simbiso RAV4 mosaka bino simbisanga RAV4 comme ça mbongo ya mwa likolo to kanaka na baxelo ndazo RAV4 bongo. OK. Yo comment l'état zo senga bafuta garantie 3 mois, yo mosaka senga garantie, bosenga mutu garantie à 25 mois. Merci beaucoup. Nasuki wana. Mais est-ce qu'on a une question sur ça réconciliation à Kisi Njoka na JB, réconciliation Kisi Njoka na JB. Non, Kisi Njoka na JB ba soli na bango calme, azamwa na wenge ba sali réconciliation c'est tout. Et les makla wenge alors. Zakari baba. Eza événement. Ah wenge c'est événement. Événement. Asomba. Honorable Zakari azosomba. Azosomba ngo pena 100%. À 100%. À 100%. Il y a plutôt un mot de la fin par rapport à bateau tout bateau la biso na poto aussi. Non, un mot de la fin zaka na sepelde boyambinga, c'est tout. Voilà. Okay. Merci Yapito. Okay. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na bakolo na yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur.
MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.